Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mononza mingeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mononza mingeti mona malwe tivanganga sadile. Mesdames, Messieurs, fidèles de Kilongo TV, bonjour et bienvenue dans votre émission. Ici, on est à l'hôpital du cinquantenaire. C'est avec douleur que nous présentons ces reportages sur la levée du corps de maman Elisabeth Kona qui nous a laissé depuis un temps. Hier, on était à la veille mortuaire, c'était à la salle Grâce à Matongé. Et aujourd'hui, on est ici à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour la levée du corps. Après, ici, on va aller, nous irons encore à la salle La Grâce à Matongé pour le moment de funérailles. Et après, nous irons à la nécropole entre terre et ciel où sera donc sa dernière demeure. Présentons nos sincères condoléances à la famille. Là, je vois papa Philippe Loubassou, je vois maman Philémon et toute la famille. Maman Kona Elisabeth, bien accueilli et Élysée. Nous allons couvrir ces reportages avec Elor Kwata pour vous proposer le déroulement du funérail, de la morgue à l'enterrement. On est là pour vous, Kilongo TV. Merci. Mabanza mamiki mabanza menoko Alleluia Zilanzangi kesi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mamuma nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Alleluia Zilanzangi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mamuma nemuketika Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Ngeye kwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Tilanza vivo ya satana Wetisola nzila Iu nasadila Tilanza vivo ya satana Mabanza mamiki mabanza menoko Alleluia Tilanza ngekesi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mamuma nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Alleluia Zilanzangi kesi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mamuma nemuketika Unapasi ngeti
ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele munapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele mabanza mabanza mamiki mabanza menoko haleluya silaza mbike silaza noko yetisa kilanga koso tambudira mamunga nemuketi mabanza mabanza mamiki mabanza menoko apelisa muna na yo kolo aza na posa na yo moyegebene Yesu Kristo wa Nazareth oyo apelisaka mwinda kati na bato abengi yo ozala pembeni na ye. Haleluya. Moninga apelisa muna na yo moninga apelisa mwinda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa winda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa winda na yo moninga pelisa winda na yo mosusu alanda yo moninga pelisa winda na yo mosusu alanda yo moninga yakani epai na yo yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo moninga yakani epai na ye yende nkolo na yo alanda yo olo yeso yo utuna mo najela
pelisa mwina na yo Osusu alanda yo Masia lingi ngai mingi tikana yembela enze moyo akufela kingai na ekulosi na ende na zwilo biko Masia lingi ngai mingi tikana yembela enze moyo akufela kingai na ekulosi na ende osekusaka makambo nyonso ya bato nyonso batiani te na epai na yo obwakaka bango te oyebi ete oyo epai na ngai oyo boza na mikumba nakopesa bino kimia. Même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. Côté. Alléluia. Oh, le Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali ngana ko bangelo kote atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akusala atandele akusala mosantu elikizali Yesu Masia Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite. Kangate Yahweh, na commencé déjà humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Atapasi na salela yo kolo nanga kino na kolata motole yanga yake tombe kotana te shilo nanga kino kopesa nga komasika ngapelo kola Jacob butengo inate kolo nanga kino na longa etumba oyo tokwe kotana te soko pambolinga ite nakotika misamo ye lisusu lokola Josué. Oh, misamo ye
koleka te soki nanolongisi ngai Simbola loboko yo papa Simbola loboko yo Nokizamvule yo Jésus qui de Nazareth Nokizamvule lokola Eli lepata mokebetisa mvula nzambe Fongola lole yo Fongola lole yo Alléluia Alléluia Amen Oh Sabaoth Yesu nde ibanga nanga nabatama pona monake mwanzambe Papa soki nazwi ngolu permetanga namonata mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobale pona monake mono Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Amba yude yo Amba yude yo Pandanjile yo Pandanjile yo Mbote yo Alléluia Amen Alléluia Amen olobaki osanza molingaka badefi jusqu'à quand Seigneur tout est possible mais toi mon Jésus de Nazareth c'est toi qui me secours Sabaoth lève-toi mon Dieu Alléluia Alléluia
vous plaît, merci. Merci beaucoup. Bandeko tofanda kinya s'il vous plaît, totelele biso nyonso. Merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ces moments que nous voulons passer avec toi, pour ces derniers moments. Nous te disons merci pour ce qui a été sa visite sur la terre. Tu l'as gardé, tu l'as protégé, tu l'avais fait beaucoup de choses, tu l'avais donné des enfants. Et elle a vu Père éternel, des petits-fils, des petites-filles. Et elle a vu ce que nous appelons les Kongololo. Tu l'as fait grâce. Nous te disons merci pour tout cela. Seigneur, c'est pour moi pour te rendre gloire. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer, te louer, te rendre gloire, te dire merci pour tous ces moments. Laisse que tu sois au milieu de nous. Tout ce que nous allons commencer en ce moment, jusqu'à la fin, au cimetière, que tu sois notre guide, que tu puisses nous diriger, que tu puisses nous conduire. Dans le nom puissant de Jésus, nous interdisons à tout ce qui est le plan de l'ennemi puisse s'accomplir. Oyo nyonso ya Satana totelemeli yango mpona kobebisa makambo oyo tosala lelo. Tolongoli oyo ezali ya ba-incident, tolongoli oyo ezali ya ba-accident na kombo na Yesu. Kombo na onde ezwa lokumu yawe mpona moma nyonso tokolekisa awa. Zwa na yo lokumu, mateya kotokoyoka, banzembo, nyonso batémoignage, nyonso topona lokumu na yo. Na kombo na Yesu, nous disons Amen, nous acclamons beaucoup. Merci beaucoup, c'est au présent. Je rappelle que nous avons la même idée et je signale à Mabo Nosomaï à la charge de fleurs, prière de venir vous enregistrer, question de respecter l'ordre protocolaire. Nous serons présentés à tout petit peu par le pasteur et après nous avons une série de témoignages, c'est-à-dire 2 personnes juste au témoignage, nous avons les dépôts de germes de fleurs et je répète encore la Mabo de Baillé, la germe de fleurs, question de respecter l'ordre protocolaire. Après le dépôt de germes de fleurs, nous avons l'oraison funèbre et cela, l'on pourra lever le corps pour le cimetière. Merci beaucoup. Tango Satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela pona ngai akobondela pona ngai pona longa tango nyonso e atakombongeleki makasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekeli ye nakutinga masiyo kole atesengwe tondi motema pona yebi ete na bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melo nanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melo nanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola se na yo po ete
Verset 8. Job 32, verset 8, il dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. On nous dit, mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Les tout ça a surtout, tout ça composé dans 3 parties. Tout ça dans corps, tout ça pour tout ça dans âme, tout ça dans le niveau entre le cerveau, et puis tout ça dans l'esprit. Maintenant, quand nous naissons, chaque homme a son esprit. Esprit et Koufakade, alléluia. Et l'autre est Koufaka, et ça dit nous autres, Oyonde et Kendaka, comme Dieu l'avait dit à la création. Comme tu as fait cela, tu retourneras poussière là où tu as été tiré. C'est le corps qui s'abîme. Maintenant, quand l'homme a péché au jardin d'Éden, l'homme a vendu son pouvoir. Il a remis son pouvoir entre les mains du diable. Et en même temps, Dieu a commencé à chercher le plan de la rédemption. Pour la création. Et nous avons vu que l'homme a perdu beaucoup de choses. Quel que soit le niveau spirituel, quel que soit le niveau matériel, l'homme a beaucoup perdu. Nous avons vu que l'homme, quand il a péché, l'homme a cherché, il a fui la présence de Dieu. Dieu est venu et descendu comme d'habitude pour chercher l'homme. Mais il n'a pas trouvé l'homme. Il a demandé, Adam, où es-tu? Adam a dit que la femme que tu m'avais donnée m'a donné le fruit. Le péché est entré. L'homme a fui devant Dieu. Mais Dieu n'a pas rejeté l'homme. L'homme a cherché à se couvrir des feuilles, à couvrir l'unité des fleurs. Mais nous avons vu que Dieu est parti chercher, tuer un animal innocent, afin de revêtir l'homme de la peau d'animal. C'était déjà un plan de la rédemption pour couvrir le plan, pour couvrir les péchés de l'homme. Et Dieu a commencé à chercher comment est-ce que l'homme peut reprendre son pouvoir. Et nous avons vu que les prophètes sont venus, beaucoup de gens sont venus. Et après, Christ est venu, alléluia. Jésus est venu pour nous délivrer et pour nous remettre notre pouvoir, pour régénérer l'esprit que Dieu avait mis en l'homme au temps là. Et nous avons vu que l'esprit de l'homme était perdu, mais Christ est venu pour nous sauver, pour sauver cet esprit, et que cet esprit puisse encore renaître. Comme nous sommes ici, tout le monde, nous sommes des hommes venant de Dieu. Montrons côté Azahawa, Oyo Satana, Asala Kite, Bissoyon surtout aux Abba pour l'ensemble. Car si nous devons renaître. Il faut que nous
doit être né. Ce qui esprit dans leur écoutabilité, il y a cicaté, l'esprit aux gens normal, il faut qu'il y ait la perdition. Il faut qu'il y ait la perdition. Voilà pourquoi le temps est là à l'homme que son esprit puisse être de nouveau. Quand tu es né de nouveau, même ton corps à la fin sera régénéré. Nous serons vêtus de notre corps. La vie que nous avons, un jour, comme tu es là, ça va passer. Mais ton esprit va rester. L'esprit ne meurt pas. Alors, comme tu es là, nous tous, nous devons chercher à préserver notre esprit. Que la vie de Christ, de Jésus-Christ, puisse entrer en nous, puisse renouveler notre esprit. Alors, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut renouveler notre esprit? Nicodème avait même demandé à Jésus comment cela peut être possible, être de nouveau. Nicodème croyait que l'homme devait accorder le maman. Cela n'est pas possible. Mais nous savons que celui qui vient en Christ, son esprit est renouvelé. Et là, la personne a un autre esprit nouveau, un esprit qui ne périt jamais, un esprit qui ne connaîtra pas d'échec, un esprit qui ne connaîtra jamais la mort. Et mes frères et sœurs, la Bible nous dit, 1 Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme nous sommes là, nous devenons enfants de Dieu. On n'est pas enfants de Dieu. Il faut devenir. Notre maman, un jour de sa vie, elle a donné sa vie en Christ pour devenir enfant de Dieu. Koko sakamaka monyo sote bisono soto zamana na nzambe to ozana mwana na nzambe te soki opesa omo inayo et pas ya Yesu te. Si jusqu'à présent tu es en train de conduire ta vie de la façon toi que tu veux, sans être conduit par le Saint-Esprit, car oyo nyonso ayambi liloba oyo ezali Yesu mutu wana azana bomo ya sego nyonso katikati na ye ezali régénéré. La Bible nous dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte, je suis en train de frapper. Celui qui écoutera ma voix, celui qui m'ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc comme tu es là, tu vas souper avec Christ. Si tu ouvres, si tu ouvres ton cœur, au fond, moi, je vais monter il y a un moko takuna, yonaye, boko ma motomoko. Tant boko mi motomoko, boko kaka motomoko na Kristo te, mais boko mi susu motomoko na Nzambe. Nzambe a boko ma tata na yo. Et tu seras protégé, tu seras à l'abri des attaques, tu seras à l'abri. Nakozala sous influence, il y a un sorcier, il y a un monde occulte. Car Bishop Nolante des années Koyek Sabiso, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure. Ce qui nous osa katikati, Nankolo, osali ko demere, osa souya abri, yeba eke, osali malamu. Ombre. Yanzambe, et au temps de nosso. Il est temps, ne donne pas ta vie aux futilités. Qu'on pèse sa pomme et n'en dans ma cabouzana tina. Tant que ma cabouzana tina, ma cabotonga aux ans présents. Tu n'as pas un amour sincère avec tes frères ni tes sœurs. Tu es là pour chercher la division. Tu parles trop mal des gens. Mais toutes ces choses-là que tu fais ne font pas pleurer à Dieu. Ce sont les œuvres de la chair. Or, ce que nous devons faire, comme je l'ai dit, tu es là, tu es esprit. Il faut chercher à nourrir ton esprit. Que ton esprit puisse grandir. Quand tu nourris ton esprit, les œuvres de la chair vont tomber. Mais quand tu continues à demeurer dans le mal, tu vas croître. Nous savons que l'âme est zawana pour la éloquer et satisfaire par désir d'anzolo. Or, ce qui est esprit na yo, et ça dit qu'on domine sur l'âme na yo, tu vas vivre une vie chrétienne.
il y a du taux. Car dès que tu as accepté Christ, tu as déjà une vie chrétienne, une nouvelle vie. La nouvelle vie s'attache déjà à toi. Alors, mes frères et sœurs, n'abandonnez comme il peut ça la futilité à mon qualité. Biloko ya mokili ekoleka. Maman de Gazana a venu à tel côté. A Gazana qui n'a pas solo, Mbongo a qui n'a noté. Ndega Savana a mis ça les dépenses pour la dégâts à la Liwana. Mais ce sont les enfants d'autres personnes qui ont fait les dépenses. Quel que soit ce que tu as, mon frère, ma soeur, comme il peut ça une confiance, mets ta confiance à l'Éternel. Toi, donne ta vie à Jésus. La vie, c'est Christ qui les donne. Ce ne sont pas les plaisirs de ce monde. Ne suis pas le plaisir de ce monde. Le plaisir de ce monde va passer. Christ est venu afin que tu sois restauré dans la domination que Dieu a voulu, que tu puisses dominer tout ce que tu peux dominer ici sur la terre. Alléluia. Mes frères, que tu puisses te convertir. Yeba eti mon kilimo ekoleka. Alléluia. 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 Si tu vois que tu es en train de conduire ta vie toi-même, c'est le moment. Et ça, c'est qui fait ça dans la 4 églises, toutes les relations qui n'ont pas ceux qui cadrent c'est de la vie d'Alodi. N'indécisez pas vos cœurs. Tu vas répéter ce que je vais dire. Au dernier temps, toi, tu vas rendre compte, toi seul devant Dieu. Moto na moto akoleka pour rendre compte et pas ensemble. Moi, si je n'ai pas rendre compte pour na yo, ni mon mari na yo, ce qui yo nimena qui est soudé. Tes péchés te sont pardonnés. Tu as une nouvelle vie. Tu as une relation avec Dieu. Dieu est ton bon-aimé. Répète après moi. C'est maman Adali Azaki, maman Bonana, Azaki Peya Bonana. Now they go better than one and go so première fille. Vraiment, après, il y a un choc à Bonana. Nous avons ça à choc pour un exemple bien connu. Donc, il y a un petit là dedans pour ma collègue. Pourquoi il faut faire une petite samaille à l'hôpital Nama, la 14 n'a pas soigné, pour ce que les bandages d'église. J'espère que vous avez pour le Tokomaka, la Koutaka, l'église d'Asséna, telle que la femme de Falaire. Il y a un l'église. Dans le cas Matéa, Seigneur, on a donné 3 jours pour Tachil Banda, pour Tachil Banda. Vraiment, attaquer à un malade. Même par frère Philippe, sur la petite transport, pour ce petit transport, il faut appeler sa mère à la vie de l'Ambo, le Tato de Soudayo, comme la tasse. À cause de l'autre, on va là, à cause de l'autre, on va là, camarade n'a Nicolas Zouan a caché la donne, camarade n'a il a été là où il va la donner la donne et cocher le soir. La balade est là où on va frapper la il y a un écossaise dans le niveau, mais il va faire le niveau et va faire la qui est là. Et peut pas faire la qui est là. Nous allons commencer avec le livre de Jean de Fleur. Merci. Le représentant de Maman Philippe, Thomas Zou.
ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa yesu masiya nazareti bien aime gloire ye nde mutaloba na biso soki tondimi tokomona nkembo na nzambe ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali nzambe kolo yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekolonga te mpona yebi ete Masiya Nazarete solo pona yebi ete nasena moyoyo nayo napasi bitumba nataleli yo nayo Bambonge na simbi se kombo na yo na yo na vilanga na simbi se kondima epa na yo na yo ma message confirme oui elongo na ye tosimbi kaka kondima yaya tokende wapi na mokanda na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tikotungisa mokonzi mwana sakufi yesu masiya otendaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement halleluya mwana akufaki azongaki na bongo bien aimé nyonso ayo ekufa soki osimbi kondima na yesu masiya nazareth ekosekwa ndima kaka si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masiya, le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masiya Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Po ete longo na ye. Nde tobima balongi. bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto
nakoma komona pasi affection ya bapoti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye kolo eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyo lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na mokili kozanga baboti na mokili yango ndelikama matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. God bless you. Celui qui s'est confié à l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth ne sera jamais déçu. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Voyons en toi. Alléluia. Nana kolinga biso lokola yo mosantu. Ovesika na biso na ekulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bandeko ya libota bakoki kobwaka. Alleluya. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu mpona biso Jésus-Christ de Nazareth. Otalisanga nzela elonga mokili ekamwa. Alléluia. Rakabasaka baboshe. Yekamana ya baba boshe. Jésus. Alléluia. Alléluia. Na okimela wapi? Batonga bachola yo za nzambo okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa na yebi okolongwa na ngaite okotikanga soki mokete mosantu je crois ça.
sang si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui coule plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yote. Tango malade matimu nganga ba condamné Yahweh Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya. Bazobwaka tango yo zotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga tino zokomisa tina. Elokoti opesi tina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli. Tika totombolo mosantu Yesu Masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomeka. Oh, le sèvre de Jésus-Christ Nazareth qui la croix me pose à la récite. Oh, mon pateli ya bomo inanga. Kuboya kolala pe kondimba. Alléluia. Atana bengi sécurité bakolala soki ba relever bango te me yo lala. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basundola tata yo lokotanga. L'idée de ma vie c'est toi Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Nanya zalo kola yo nzambe. Le seul de l'unique grand vainqueur de Golgotha c'est toi. Alléluia. Atamba bengani na ndaku. Atamba la de la tinsoto. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ta stérilité, la tiba choli batongi Jésus. Alléluia. Tu es là Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Nana kayona tina nzamba bomoye. Ulona kena tina. Akamba milene osalelanga nana kokaki kosalango. Il ne déçoit jamais. Elongo ya pamba na miso bato nzamba. Même tu mamoni pamba nzambo ozotombola, ozotombola moto mamoni pamba. Nana komi na tina na sanjola nani. Opesa tina. Soki yote. Alléluia. Alléluia. Soki yote. Nani mosusu nakoki kosanjula kaka yo. Tokokanisa yo na nani? Zamba Nazareth nazimela kaka yo. Zamba momoye. Nazalelaka yo papa. Alléluia. 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 Atokomi na suka yaya. Yesu Masiya azali. Azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masiya Nazareth azali. Yika mpiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC, mwana CODEF. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi na yo tango lembi. Azali yo Yesu Masiya Nazareth azali makasi na yo. Celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Nanya koki kosala boye lokola yo nzamba bomoi. Tika histoire de couche. Nanya lokota ka lokola yo papa. Papa ya bitiki ya vie chrétienne. Le père des orphelins, le mari de veuves, le défenseur des veuves. Merci. Alors nous appelons l'oncle, le grand frère de maman Elisabeth, au son mot. Oncle, approchez-vous, merci. Mulunda, 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 Mulunda wetu, Mulunda wetu, Mulunda wetu, Mulunda, Mulunda, familia Mulunda, ndio kuta Mulunda,
moko na yo bakuta na luna yaka na sema kwa kabaka somo somo na mulunda wetu message ezokota ebondisa mitema. Alléluia. Ebondisa mitema ezoki na bango comme votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon CFC, mon Codef, chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la Voix TV. C'est toi, na tango ya pasi yo natakala salo kino na kunda eloko esalama te po obengaki ye moninga na yo kanga mpe lokola moninga Yesu nasalelaka yo na mikabi na maboko na yo nzamba bobo lokola instrument ya pamba nalingi yosalela ngaye lokola moumbu Yesu nakiti sala lulengo lingi oh sala lulengo lingi zama bomo hallelujah oh hallelujah makasi nangasi oh Yesu makasi balimba izaka kayo mokonzi elike yo basantu seyo Yesu Masia. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Nalingaka yo ya solo yebi yango nakabela yo bolinge nanga yebi yango Yesu napekisa bolenge nanga na makambo mabe nakaba yango epana yo nzamba bomoi. Alléluia. Jésus makambo lekela mayele nanga tango nakanga kepana yo opesa kamiyano atangai moko na sengi te Yesu
ntango nasesantaka nazalaka kondane ya abandone oyaka lokola tata opesi elika emati lisusu nani aza lokola yo nani aza lokola yo Yesu yo ndozali ndeko na bolingo na ngai Masiya Yesu ndeko na bolingo na ngai Masiya nalingaka yo koleka baboti na ngai nalingaka yo koleka mobali na ngai nalela yo koleka bana yo kopesa des petits-fils et des arrière-petits-fils, mais aussi des enfants de celle que nous aimions tendrement appeler l'Isakona. Nous voici réunis pour un dernier au revoir à celle qui fit une grand-mère, une mère, une tante, une cousine, une sœur ou encore une amie, mais avant tout une femme exceptionnelle. Kalongo Kona Elisabeth, qui aimait toujours qu'on l'appelle Lisakona, une grande mère. Elle est partie pour le repos éternel, mais elle restera à jamais dans nos mémoires à tous. Ces meilleurs souvenirs sont des liens communs que nous garderons d'elle. Nous nous souviendrons toujours de cette grand-mère aimable et surtout souriante. Elle savait sourire, elle savait dissiper le malentendu, elle savait donner la joie, elle savait là où il y avait la colère, elle savait mettre la réconciliation. L'Isakona, c'était une femme des liens, une femme qui savait tisser des ponts. À côté d'elle, nous, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, nous avons appris comment donner le sourire. Car chaque jour, elle était une grand-mère exceptionnelle. Les moments passés avec elle, à la regarder blaguer, à la suivre dans ses délires, à danser, Elisakona, Mwana kabali sakafunda mtombo lenga lenga olenga mtome bana babatu yemi tome bamembisi. Elle est partie avec sa joie de vivre. Ce que nous adorons le plus chez elle, ce que nous adorions le plus chez elle, c'est lorsque surtout elle savait danser les chansons de Bayaka. Elle savait faire remonter le folklore de Ikalala, son village natal qu'elle n'a jamais oublié. Nous adorons et nous n'oublierons pas ces souvenirs qui resteront gravés dans nos mémoires. Grâce à elle, nous avions appris tant, surtout à mettre la famille en première place. Grâce à elle, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et nous ne sommes pas prêts à l'oublier. Nous le dirons aux générations futures. Je vous remercie. Très rapidement, nous appelons à rectification moke kona azali mwana tambu abotama na ikalala te abotama na munene teke na ichumbu. Donc il est de famille tambu, les lions de tribu de Chida. Merci beaucoup. Baye balami biso bozela biso ti tokozonga ke cimetière tokoya nde tosolola mwa moke eloko moke kozala tokabola mwa mai tomeli bongo tokoyeba oyo tokosila me matanga ezali te ndenge okobima awa elebemekele malembe ti famille kabale na famille tambu okokutana netosolola mpona kotelesa. Je vous invite tous de vous lever, nous voulons clôturer ces moments. Dieu notre Père, nous avons passé à enseigner. Maintenant que nous voulons nous rendre au dernier demeure de Mamakona,
Nous te recommandons, Seigneur, toutes choses. Le parcours d'ici jusqu'au cimetière, tous ceux qui vont partir, tous les véhicules, sous ton contrôle et ta direction. Garde, Seigneur, tous ceux qui vont aller au cimetière. Prends soin d'eux. Règne et glorifie-toi dans leur vie. Nous remettons l'inhumation entre tes mains. Dirige toutes choses, Seigneur, pour ta gloire. Règne et manifeste-toi en toutes choses. Prends soin, ô Dieu, de l'enterrement. Prends soin de tous les bien-aimés. Garde tout le monde. Glorifie-toi et règne dans la vie de tout le monde. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Que tout soit sous ton contrôle. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur marche avec nous jusqu'à l'enterrement et que Dieu prenne soin de tout le monde et que Dieu prenne contrôle de tout le monde. Amen. Fanfare, s'il vous plaît.
mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV.